Bah ça perd tout. Donc bah kaida tout. Bah ça perd tout. Oh il m'a formé. La minute bah que bon hein. L'équipe bango. Bon yango Valentine. Valentine dans la minute au Valentino. Yam. Tu go zondeni. Vous amvuela. Vous comprenez? Ndolo bani mfuela. Hein? Mfuela lingolo. Oh so mon nom. Je viens ici. Je viens ici. Oyani. Hein? Vous avez un bleu monsieur. Ya bani. Oh vous avez inconditionnel. Inconditionnel na yebi yango te. Ba griffe na bino ba Londres. Na biso yo kango. Na yoki yango tenga na yebi ba Galiano ba Versace ba Givenchy to yebi ka wana kaka. Na ba yango bien ke makambango la senga bela donc faut okay na oti na suka. I can't swear to anyone, you understand? I can't swear to anybody. You know? Because I'm interested man. I know what I'm doing. Understand? I know what I'm doing that everybody if you want to make sure about the price for this, you know, suit. Yeah, you have to go to www.co.uk. You can find this one. Tu vas faire ça, bah prête na biso. Il y a pas 15 000 euros. Tu vas faire ça, oh. On va là, tiens. Va faire ça, on va là. Ah bon, il y a un habit. Mais il y a ma tout molé. Oh, mais tu vas faire ça, il y a pas faire ça, c'est. Elle va faire ça. On comparer na ba pas chinois, on comparer na ba trésor. Tu vas bilambo pour les gens, pour les Michel Kabé. O milingi makasi hein. Bilambo. Mais aussi la mission. Est-ce que il en bas inconditionnel. Il en besoin de condition. Mais tu as niveau à la télé. Na ba on a lati. Et ça nous appelle wa bengi Dodora. Yo kada côté sur la parfum tes orate. On va parfum à Londres. Non tout. A parfum tes ali. Ils ont pas. Oh ça diable bleu. Parfois pas quoi les diables. La minga on le batté. Oh bonjour Patrick Meka. Bon, na cause avec mon déjà dans sur DVD. Dans sur la émission mais en tout cas n'a bien été. Oh c'était nini. Oh c'était nini ko. Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Heritage Scramé ya komone la sexy. Yena ma César Magic Clé. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos sim sponsors à Makassie. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabangu. Adage Thierry Harry. Tu l'as de Luxembourg et idée qu'on a les Jolie Pelé Pastoral. Fonchi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura Kazadi. Kongoma. Elengi ma. Dania Smith. Elengi ma. Teresa Bilengo. Elengi ma. Grâce Misi la sexy. Elengi ma. Kongo Chérie Chiché. Elengi ma. MC Soleil. Elengi ma. Et ici. Shadow. Motema mana noe. Christophe Moura Kazadi. Mwana mwazika siyangolo. Kasiyangoli. Mwana mwazika siyangolo. Dimitri Balodo. Mwana mwazika kusa ye pene oyo kasomo.
kasi ya ngoli mosusu komona na miso lokola zoyoka soni emana beto abalola abalola de matebe kasi ya zengisa abalola abalola de matebe kasi ya ngwele ye balola abalola de matebe kasi ya kwanda vida zo balola. Eindi na yambeli bino nan balbi Congo elengi orolekala na wapi babi Congo elengi sitagaya bedi na yambeli bino nani na yamba na ngai babi eindi batalon pe bakoti masolo bedi bakotaki déjà masolo babi TGV babi tonto azana vitesse koleka ko TGV bedi tonto à Londres babi kombo le pe TGV bedi ya sola mingi kaka na TGV a foutu TGV na lobi vedi mwana mobali grâce mise c'est fona futa TGV na yaka to sula ka ne masolo ngwe ezalaka babi moko TGV vient biso uti Londres na yamba na premier tour au deuxième tour alinga palo alinga solo la veut dire alati nini babi ide nasika po pardon po beto tanga lekaki bato babi ngasi mbizi la sexy veut dire uti wapi n'expliquer bato bondi bien façon alobi pe anglais parole ba pe anglais pour congolais pas comprendre na zana mo difficulté yo comprendre mais non seulement 10 minutes kana moi 5 minutes na anglais alors ba grâce business sexy veut dire oza sexy mais expliquer biso en anglais ça va. Oui, ça va. Grâce à oui, ça va. Ouais. Ça va? Oui, ça va. C'est TGV Eurostar. TGV Eurostar. Comment moto TGV Eurostar? Ouais, TGV Eurostar. Il y a ma solo laine, tout ça, dans le premier épisode. Donc, les litres, beaucoup de fils partout dans le monde, beaucoup de fils là, TGV dans tout cas, donc, plaisir, c'est la réalité. Et on a zongli, on a deuxième tour sur Podana. Donc on a fait ça va bien quoi là-bas ouais donc là ça va OK ma solo est là yo vitesse ma solo ozo banga te oui vitesse ma solo déjà ça na Paris ozo banga ngote j'ai ça ma casse comprendre jango te bon en tout cas makamba on les a toujours dans le bango ka kinanga la banda ngwa te la banda ki sasa lo suka no na Londres on est na Paris des problèmes j'ai ça ma casse bitumba na ba yoji bakaliano ba Versace bon kasi soda bunda abanga okende guerre cela sont bango kende guerre c'est des affaires là ça pas de choses véritables soldats dans faut y baper ko kende guerre aussi guerre dans fond ndima ko kende guerre donc ngamenga na ete na bunda bituma pona kende guerre mena yi ya makama bituma soko kokate ndeni fo bunda to kati kama fo bunda nga no loba no fo bunda bituma bon eza penda te ke bituma ngo eza makofite quoi donc faut expliquer bato ba msusu ba comme ça ba bituma ngo na ke donc bazo betala ba makofi babuni ça déjà yo mutaza no na Londres ya ka tumboli bango kimino bon nga kutena na problème ya bunsa ngate problème ngeza ke yo binga na muta pe toujours bitaka ba bien malade hein et ça déjà ya bilamba déjà paix mais au monte quoi problématique vraiment moninga toujours en tout cas faut pas na Paris déjà makam na bango déjà ba tonto bilamba ba Patrick Meka ba Trezangando ba bele makam bilamba yo monte que yo zo tumbola bango bon bobi ke bana mai nyonso tuni bazande ngamba ba kombo okota ba kombo na bango ta ba moni déjà ba mama ba kombo on episa ba polémique bele zo comprendre o bisa ko ta na difficulté tanga ba kombo tanga na grâce mbisi la sexy wana kutu facilement wana potanga wana kala kanga kutu déjà comme la femme sage grâce mbisi OK femme sage mais grâce mbisi au mata sous niveau bon grâce mbisi la sexy Patrick Meka ombre jaune ne bango tu bana bango bampangi zo comprendre bana bango bampangi donc ne ka ezala nango mais eza te ke ponga na mitoni na beta masolo nanga de trop sûr na yo quoi donc ngo uti Londres zo TGV trop sûr na yo boyo ibikaka yebika po ba mayo ngana za nango donc eza mayi moko foza mutu ki baninga ba mayi baleki mikolo bon en tout cas natala nga be émission nena ba la première émission natala ba émission mais o penga na nango ndimi bango pe bo comprendre ndimi bango pe bo comprendre bo comprendre te bango nde ba comprendre ngai na ko bo comprendre mukile ko bango bino akaida bo comprendre mukili nde e ko comprendre baloba to kati camera baloba ko bato batanga su kombo na bango ti o ko meka na kombo na bango akolanda bango nde ba kolanda moto wana ti na ndako nae babi papa toloba na micro oyo kate na camera toloba to ganga kombo na biso to lingite bango balobi kombo na bango le souté nga attaque ba kombo la bango te attaque ba kombo la bango te ponga de kombo na déjà TGV Eurostar taka TGV la vitesse au TGV za nango ponga la bunda nanga za mabele za nga
te to na poto ya bango nde Paris nde ya bango Paris ba ya bango c'est comme mabele monde monde donc ça beaucoup nanga alors on ba sapé baza te po tumbola bango baza obi ke Londres on eza ba grand sapeur bali c'est comme si te elle ba grand sapeur bali donc so yo ki lokana ti muto kana ti ba Fernando Tembo moto na Nzambe le boko pesa ngo pambola maka l'homme valable ba kombo zotanga biso to na ba Patrick Meka to na ba Trésor Ngando bika mboko na bika mboko ba prêtre ngai ngape no tanga ba prêtre na biso bilamba te bona yebi ba prêtre ba partout même na la Paris ba prêtre ba ali ba bita ba Versace ba prêtre na biso ya ba 15 000 euros ba bita ba Versace Oliva Lati ba Versace ka Oliva Lati ah bon kasi ya on a bit yo matumbole oh mais ba Versace on ya le ba Versace ala ba Versace on comparer na ba pas chinois on comparer na ba Trésor oh yo faut ba kilo na kilo ya mabele talaka TGV tamula wapi donc pour ça c'est comme dans la prince té yo kende likolo te yo pona yo to kata masolo pona yo oleki bango kata kana mukusa après to fandi bon na mukile ko ça te ke ole ba ke yo ndem to sukise pour moi ba mama bilamba yo lobi ke ya la tu ba faire ça na bango yo okoka na bango te kata kana mukusa to fanda champagne ngona comme excité na yo longola va ngafala mela champagne au moins quand même ya la TV pour ça remonter sur suspect miso pe to mela champagne te mais bango to lembi yango mususu ya pona ngikucha kombo la bango te mais ba mususu ba la ta no pe ba Versace mais ba Versace ngomta mtala ba mususu la ya ketch mususu la ya chemise mususu la ya t-shirt donc mususu beti Versace na ndenge na ye donc il pas beti ba Versace na ndenge na ye vous comprenez c'est donc ndenge na beti ba Versace na ye oui petit frère et puis quand même zema na yo ozo oleka okoleka moto ko tso petit frère na makambo vraiment po bango ba lekisa ba petit frère bango pe ba petit frère oui baleka bango moko oui na bi donc ndenge za bango bon moni petit frère donc yes wa yete ko pa bunda bien pa finga moto ba biso da bien éduqué te me makambo faut za la mal éduqué soko za bien éduqué simba te makabilamba moni ba tumsusu c'est kabia makabilamba simba bien éduqué il faut ça mal éduqué na biso mi ba makambo ko neza na za ba makambo donc bakenda na presse te donc ngani na biso que dans l'expérience na to plus de 20 ans na makambo faut ça ngo pressé vous comprenez mais on so na bi ki ba faire ça c'est ngo ya beti yango ngaso yena beti faire ça c'était moni que na yaki de nema na ba t-shirt ba Versace comme ça ba kasaki na suki na t-shirt Versace ya na ozongi na festa po batumbola kia bala bi grâce ndeli motela uti Londres o ami bengi sapeur na t-shirt nga bi tebo c'est la deuxième tour ya ngana ko po masolo ke sapeur il faut un poso soit il faut pièce babilamba on est moni ateme na ko bando baptiser mbamo oko sala ko bando baptiser ça veut dire da baptême ba mo bandi baptême ou baptiser o za mvela ti o za mvela o za ba na ebite yo tsiko zondeni o za mvela zo mpa ngolo bani mvela ah mvela ngolo oyo o so mona ngo te o je vais chiter oyani ah o za oblo mo sute ya banini oyo o za inconditionnel na yebi yango te o ba griffe na bino ba Londres na biso yo kango na yoki yango tenga na yebi ba Galiano ba Versace ba Givenchy to yebi ka wana kaka na ba yango bien ke makambo ngo la senga bela donc faut okena oti na suka oza inconditionnel ba ta Paris to yebi nga na yebi yango ti connoisseur e uti wapi ba moni ba bilamba musone za na ba délai mais oza na délai te ouais on a oza na délai te oza donc il a mis en condition avec ça alors moi Mirachabu le but aux à partir 5 000 euros moi Mirachabu le tout pour ça moi Mirachabu bah le but respect pour la prêtre ya Willy Toka Etoka we ya Willy Toka veut dire salaka motema ya ça na biso joli Etoka salaka kaka bienvenue Kindenga ça na bienvenue Kindenga masolo ngo yango olela ki bienvenue ma Kindenga to sola ba le but bon ka Suisse calme hein dans les pendant la bon yo bikaka non c'est là tout ça j'ai merci ko la première dame de Lausanne au CPLA au moni bilamba esenga calme te zana opesona ipso au moni bilamba esenga ka ozana respecter faut finga au moni yo minito pour masole kende bien to kati caméra pour masole kende bien faut finga ba ombre jaune ba Trésor Ngando ba Nikens ba yaka donc minute faut finga bango pour je kende bien to décoller finga ba pour to kende bien ba succès na simananga te bisonde kaka to finga kaka na finga bango comme ça bongo soko ba Valentine ngala na e ko kipete to finga kaka pour émission to décoller
na to te collecte en tout cas là ndenge zandenge en tout cas lelo penza na ye pena sur la masolo mo ya poser moi ba muso bamona ka TGV ya ka lobaki mbangu alobaki ya to bani tout ça soit champagne fungami tozala kata zamba india été mabe donc na minto donc jeza kututé dans la minto donc mabele o nutunga yozo banga nzala front ozo banga bango po yo wuti Londres oye na mabele banka wana bazada oseko ozo banga bango jamais na ko banga moto donc OK abangi ba trésor ngano akaida mobimba abangi bango OK to fana biso tala ka babilo na beti est-ce que o banga na mo yo zo banga ozo ba wa complexe na bango babilo na beti tala ka na telemi mais pourquoi so finga bango te po bango ba finga kiono na tunaki ezaki nani na tunaki na émission na na bi TGV a uti Londres aiko na mboka na bino na Paris aiko défier bino ba bia grâce au monde mikolo komi kaka sauter page ba sauter page ba le bioté aux bébé aux poussière monsieur Gabé zokana Valentino tala Valentino grâce mbisi banda be mission na yo bango balata ba boal oyebi boa kasi omona grâce mbisi tala omona minto yo tala ba mission ba trésor ngano tala bango na lobby omona minto ba s'appelle tout na bien ngasa ba Valentino to finga bako banga te to kati ba s'appelle tout donc ba kaida tout ba s'appelle tout o ba ma forme na minto ba bike boro yom de na l'équipe bango bon yango Valentine Valentino dans la minute au Valentino yom de na temps OK vous comprenez donc wana o mono komo ya bien o komo finga wala to démarrer mais on tolo ngona zate mais te bango balata ba bowan na minute so que la Valentino zo mala ke muta défilé de Valentino défilé so tali ba puis au Valentino te que la biloko na ye o mona ke asa likolo OK to fa nani moi scène mais to vous comprenez champagne na so sande kono ka ye mutala ti ba versa sœur o la tie na ba nikens ba yaka o la tie na ba te ba la ta versa sœur bonia. Bonjour Grâce Mbisi, bonsoir pardon Grâce Mbisi. Ça va? Kitoko yo mozo bagazo monaka bilili yo mozo monaka kwa za kumasolo lobela tso yo mozo monaka. Maintenant versa sa mbinyoso to eza ya ngwanzo ya Italie to ya France kaka. Merci yo yebi. Tena tunika question ka ya mukuse kana tuni. Ya Italie to ya France to ya Londres kona memeli to eza ya France. Stop ya ko legal hein, eza pena legal. Eza ngwanzo to meza pena legal. Oh versa sa ya Michel Arose pena bangambango quoi. Da pena ya legal vraiment. Ndengo la tibwe pona yo moni kokoka na ba nikense ba okokani na bango. Bisto ko wana mutu te. Zopran ndeka yi moté je vais repasser la masolo na ye to ko wana mutu te. Et biso sala relo ko mo boye. Ya lobi ke olatina bango donc a comparer yo na bango. Tenga ko la tande mona batute. Ke ba faire ça kasine to comprendre ba faire ça. Ya yo eleki ya bango c'est ça. Tenga beti masolo vraiment o eza pena na beti masolo eza ata. Zopran bango ba la ta va faire ça kala. Na biso Rose Michel Rose. Yo kanga mi na chapeau bandi na chapeau felo banata na jean yo bandi na chapeau moni maintenant. Te grâce mon chapeau vers ça tu peux Rose appel à 200 €. Toi on a le débat masolo. Zopran. Non ngapi no aider yo. Toi on a le débat masolo. Ngapi no aider yo. Moto aza connaisseur ayebi. Patokolo ba mingi te. Zopran tokolo ba mingi te masolo forme ngezali tokolo ba mingi te poto bana banda to bana wana bakini masolo yebi ka ngezali. Da moto yebi aza connaisseur ayebi déjà que Olivier. Bitumbo eza makasi. Bimanoko te biso to ko buna moto te to ko bunto sande yebi to sala tamoro boyeza ki TGV oyebi ni 15 bayaka te ngana ebite yebi nanga oyebi ni 15 te prêt être vraiment ba faire ça la ta ba 15 000 ba ensemble ba 15 000 €. Il y a 15 000 €. 15 000 € na facture. Te ngana ebite oyebi te oyebi trésor ngando te ngana ebite ngana ebi nanga te oyebi Grâce Mbisi. Te Grâce Mbisi la serci ko yo moko te je va baptiser déjà que les femmes sages grâce à bandela masolo wa banda masolo quoi Patrick Meka Ombuson ti na fréquenta tout na ebite Fata Kimbala ti ngana ebite fréquenta tout. Pardon merci Michel Kabea makambo comme compliqué na fanda mwandambo to mela champagne po ekoma romoni émission silipe o bouteille ezongi na kati ndako tira to mela champagne awe to ai amele po ezala romoni to méditer émission pe pa ba trafic to lembi yango to
Makambo toujours na soirée de bienvenue grâce. Tolembi ba trafic. Mo yebika ninga toujours na soirée de bienvenue grâce. Et bongo champagne ngo monene boy. Ah oui, yebika toujours donc tolembi na biso omela ba biloko mi yebika masolo. Biso tolinga ko balbani te kasimbisi. Vous comprenez? Donc ta kanga na TGV donc konza mabele. Donc na tambula na mabele donc tant na minute na mabele to sangai. Vous comprenez? Na mabele ça un sentiment ko sakana. Comment non, c'est comme si batmusu ba lo baké. C'est comme si aux avantages hein. Bon, cause avantage était pour au moins une temps de passer souffle de vite au vivre les lots. Vous savez pas, il y a un effet dans le belango petit. Sinon le belango te dans ce que nous ça nga prendre le baté, la fona le bas. Vous savez pas, il y a un le bas que la minute on te habite au vivre. Donc il y a le but de mêler dans la minute ça va champagne la gaillard. C'est ça. Et on te vivre les lots ba champagne na gaillard. Dans le petit ba champagne la gaillard aux an on peut les sous. Peut biso zara nango. Oui, tu Londres champagne. Bon, il est bikaka. Ok. Ok. Oh, verre à il y a bière. Verre, il y a bière. Oh, verre. Oh, verre à champagne. Le monde est au bêtis bilamba, au thé, bouteille, champagne à monnaie, mais va verre au thé. Le belango, c'est ça, pour nous, on a déjà un minute, donc on a déjà fatigué, on a 50. Pour nous, c'est pas tout ça là. Toi tu dois battre mon tête de nako aujourd'hui. Comment nous osons matumbolé? Ouais nous osons finir d'abord bah ça peut apparaître bah ça la raté. Mais quand ça la bité, tu dois battre tout ça là. D'abord non bah ça la raté casse. On y bien que bah bête à makambila bah ça la raté. Bon on a évité ça la raté est-ce que n'importe quoi vivre il faut salade. Ah donc OK. Donc bah on surtout on dit bah ça la raté. Ah bah ça là bah on se peut bah ça là donc bah tout bah ça là bah ah zela tout ça la clair. Banane bah ça la raté. Pour nayo. Ah attends on se bien bah Paris boy bani hein. Donc c'est comme ça le baba tu me ça raté. Donc on a donc na zo batu pona nga donc nga perdon na salaka. Donc ndé la salaka donc c'est un appel batamo na très fatigué. Au moins ni na ya pour batu babenga partout. Vous comprenez? Mbola ti ba combien na mbongo na bilionté même na euro. Grâce mais mba bilambo. Mba bilambo pour les gens pour les Michel Kabia. O mi lingi makasi hein. Bilambo. La chimie n'a pas la maïté, la bébé m'a bien à bangoté. Mais aussi la mission. Hein? Est-ce que il en bas inconditionnel. Il en bas en condition. Oui, ça te que oh demi que que ba yebi angote ba ba yebi ba faire bon ba tolo la faire ça ne quoi la ti faire ça. Ba ba la tabayoshi, ba la takabashi venshi ba galiano. Baby goûter. Kokena linete eza biloko mike. Kokena linete na bi bango nde. To sur la bilamba linete eza accessoire. Bango balataka ba lo banga susu ba yebi griffoté. Ba benga ngane susu ba lo ba ke ba yebi angote. C'est pas la paix Valentino. Te Valentino ba ko yebango. Ah, ya la bisaki ke place maïla ma bilambe suki yange bandi wana. Chemise kangami. Parce que me biloko. Tes chemise, fais déjà lobby conscience, soy conscience. Kasi na chemise dans inconditionnel na chemise na on la fait ba mi balé. Yango. Ils te le bara. Vous comprenez? Hein? Mais pourquoi OK na bagalia noté to OK na? Au moni on te l'empêche inconditionnel. Mobimba. Au moni ngane na boye, na linga to ko so mama so mo lo kwa ntike to beta na biloko mo boye. Ko eza robe. Oui, il est un autre. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. On va rappeler, vous comprenez? Moi, non, c'est quoi? Si on va rappeler, on va m'ouvrir là. Vous comprenez? On va m'ouvrir là, il y a Paris. La Paris, dans la minute, TGV Eurostar, il y a. Vous comprenez? TGV Eurostar, il y a. Hein? N'a dit que dans la Londres, tout, dans la Paris, tout, tout, Bolinga, TGV Eurostar, TGV Eurostar, toujours. Il y a un peu de rasika. Pour la bagarre que ngai ndena na biloko oyo kokota toujours la communauté ndena ki na ba doctorat ndena vous comprenez oyo ko ti cuire ah yo mo binga kuna boso non aider yo ndena on s'accorde non veste ba sala ngona cuire tala vous comprenez la veste kota cuire banda pena gasimbisi to finga ba masate to finga be bando to finga kaida te ba bande ko na biso to finga banga ba on peut ba ya Londres peut ba ya Onato ozobanga ba on peut ba ya Londres ba ibisa kuna kuzo ko soko umuli kuna soko ye ba prêtre ba leader na ndenge ya grave mais ba on peut ba prêtre ozopana ba prêtre ba ndenge grave ta ozomona cuire kota na tisi esangana ozo comprendre escalette
Donc on va bien escalette. Donc tant on t'a mi kuwa batu quoi. Voilà Paris. Ouais ba keta mi kuwa yango yeye. Nazuba mi pesi kombo mususu mi kuwa. Nazuba mi kuwa tout. O bande on a biso ba kufa. Ozo pon. La ligne dans la ligne te ko. Anglais ba o sepatio ke bongo te o s'il te plaît. Nazuba pas. Ande ko na biso ko ke bongo te. Na reconnaître bango quand même. Baba ndeko bango. Ba ko fe reconnaître bango ne lamba. Mais bango ba bango souté. Ba ki ba bango so nga sko ba mi kuwa. O congolais to, o sa congolais. Oui, ça congolais. Ça gentil ko. Donc bazu mi kuwa tout. Donc ça les plans haut. Donc inconditionnel. Vous comprenez? D'ailleurs donc inconditionnel la ce qui est inconditionnel il va falloir ba combien même. Kasi bango ba kendeti. Bon yo kasi batu mususu ko pang na la polémique. Ba mususu kanisa ke so ka betika www benga point yoji www. Vous comprenez? Na anglais www point ne va beta comme ça do se gabana ba ko taper na inconditionnel. Ba beta www point www.inconditionnel donc UK. Tu dis maintenant quoi moi à Londres. C'est vrai. Ni accent exacté, ni anglais même exacté. Maintenant nga lingi maintenant olobana na anglais kaka. Oyo kama loba. Non. C'est ko kena ba anglais ba noter, c'est la vraie anglais yoka. Yo traduit nga na lobi yo traduit nga na anglais. OK. O mona bina ba la kaida. Bokole ka bina bilamba oyo. Ba senti na anglais maintenant. Mais moi c'est comment finga bango? To kati caméra. Na anglais ba ko yoka la bango pété. I can't swear to anyone, you understand? I can't swear to anybody. You know, because I'm interested man. I know what I'm doing. Understand? I know what I'm doing that everybody if you want to make sure about the price. For this, you know, suit. You have to go to www.uk. You can find this one. Understand? Akaida na anglais. Oui, akaida na anglais. Akaida na anglais. Mais akaida ngo ilinga trop hein. On finit bango maintenant faut akaida yeba ki akaida pe na anglais ba comprendre. On finit bango déjà. OK maintenant akaida na anglais ba lo bango ndeni. Bon, au moins pas ma sola on peneza pe na wana gasimbisi. Esa ngala mawa. Moi ba bilambo. Tana bimisi yango. Ba tata mbima neti bango ba peso mawa. Mawa, po bilambo tangi, moi bilambo. Donc et ça la cause la montagne sur mon côté mais la bilamba au donc au ebike donc c'est que ça pièce te pour nga na ebike pièce il faut yo moko sa personne dans sa père il faut zana pièce yo moko betango so yo sa père comme mais so monango mais yo lobi ko zana ngo ozaka yo moko te ko ebike la lande peso ke la lande ba mona pe ba sa père nango mais la minute o so mona la plan te mais parce que biso te tam mi côté donc c'est que na lande betum so ba zana ngo c'est que ba zana ngo ba tamaki zo pas po c'est que ba ko zana ngo mais ba tamaki mais na minute nga za nango ponga na ba prouve nga sabi tango nusa la ba prouve le pa na ki pa na mutu mona le pa na pe na kimia tout zo pa na ki na ganga ba nini pomoni nga pa mutu ganga te na ba mutu ya du tu yebi Michel tante ke Michel ka bien le big grâce pema ozo sauter caméra pa Michel pa la Michel acteur tante ke Michel pema dans sous 3e émission a zo pema. Mais nalingi kenanga na première émission. Bon, mon ting za bon score donc mama cela fa mango. Donc ça ba marque par marque, ba cas par cas. Donc liboso na ka eza ke. Donc yango lo moi si ya liboso Michel. Moi si ya liboso, moi c'est sika bambara na ji. Après ba nzela ya pomme. Donc yo ya liboso fait lo ko tara chamtema ba fait lo laksa ba chaoka. Ezaka anniversaire nanga mon anniversaire mtu sepelaka mais comme pela na besoin d'ailleurs besoin de faire ba mon peu plan on a kinango vous pas ponga toujours na code saka sina code na code ba biloko toujours faut moto mogezala yo ba biloko na kotaki donc yo banda au sala ki émission premier tour et ça li 3 mois ou 4 mois problème était là tano au sala émission ça li 4 au lati au sombi au sali batalobi na ke au sali moi corps au sali mon salaire au sombi moi bilamba oye au lekine émission ça fait 4 mois au leka souté au fan de na Londres au beti copte au sali mon salato ya salaire moko au sombi lamba oyi ko laksa na écran na Congo elengi et pas balobi grâce mbizi moi na bato la sexy ola au siliki ola au siliki bidi sala mokilino yango na yo lelo ozo sa mokili na yo na Congo elengi ozo donda na yo bon gasi mbisa tukanga ba lobi ba ko répondre te bon ba yebi okutu te bon ta ozo kutu mwana 9 compte bancaire
Olobi? Taka na 9 compte bancaire. Oui ba. Ka moko wana ka sala ba fe. Kasi omoni ngana na ba ko bilamba. Pour la tango la lukambo te pas suma bilamba te. Donc sina la liboye. Sina na lotika ndo te ke funata guti. Ni na la ki na ndo te ke funata inconditionnel et l'empêche en condition. So kango na kemba moko na zui. Ezate ko na luka ko na mitung sama pour le bilo kwa donc ça déjà. Si na la mki mamu na kina zui. Dani ba mona pe 3e tour, ni ba mona pe 4e tour, ni ba mona pe tina ba 20e tour. Oui, bina seke mission na saper moko Patrick Meka Ombojon. Patrick Meka lobi au moni grâce mbizi ba tonton musubo ya pembeni na yo ba sala émission ata Dodoran ya pamba. Comment on est Smith a comme kimi. Ata Dodoran pamba bazar na ngote. Mais makasi nde na bilamba Dodoran te bato mosusu moni asa capacité facilité au sombe lamba. Mais Dodoran pas soit ils même 30 € à qui la séfrance somba Dodoran a sa difficulté. À mon 30 € c'est à peu près à ce moment débarder tant on le can émission moi débarder il y a propre et monana. Mais Dodoran na bien tala niveau na la télé. Na ba bilamba na lati. Et ça nous a appelé wa bengi Dodoran. Yo kada kotota sur la parfum te zo kate. on va parfum à Londres. Ngana tout. A parfum te zali. Zo pan. O za diable bleu. Parfum pas quoi le diable. Na minga holo bate. Zo pan na minga holo bate. Donc ma solé c'est belé. Zo pan. Donc les o la bête les a mo bouzé. Ni mo bouzé. Ah. Parfum. Bon, bien, on est à Paris. On est à Paris. Ah, mon besoin. On est à Paris. Donc, un moteur à Paris. Donc, on a un bloc à Paris. Nous avons pas un peu. C'est là, c'est là. Na Londres, c'est là. Au plus une inspiration. Au monde, il y a mon lobby. Au monde à Londres. Vous avez un magasin à Givenchy. Au monde, il y a une autre conscience. Ceux qui conscient. Vous avez un magasin à Versace. Vous avez un gala à noter. Tel est le griffe de conscience. Ceux qui sont conscients, ils sont yebi. Maintenant, bino pour besoin faire ça, c'est besoin Galiano, besoin attacher Vinci. Il faut beaucoup de train pour boya à Paris, dans Boka na biso. Babi Paris, te sont dans la vers ça c'est. Et on a bino besoin complexé na Paris. Bino batalon, soi-disant. Bon autant on a gagné ba Versus. Et vous t'avez na Paris? Babi Versus, c'est ça griffe, ils ont ba deuxième ligne, ya Mickey, première ligne de Versace. C'est vrai. Versus c'est ça bleu Mickey. Au moins ma bilamba, exactement. Mais oyebi to kati caméra Versus. Et ça na ça Versace. Mais va aller na côté na Versace. Mais Versus ça ça leki, to kati caméra. Ya on se le la maison en condition yé. On va dire qu'il fallait rebattre record alors. Kasi 2014-2015 Bino boyeba mango bien. Bon nous avons 2014 ça peut 2016. 2014-2016 2014, 2015-2016. Ok. N'a pas ça devoir. N'a pas ça devoir. C'est ça le devoir. Ok. Bon. Bon la minute nga pe comme le bango. Pour nous ça le bango azate. La minute donc na lingi et les jours mon côté. Après, monsieur, il m'a après quelques jours dans écoute rapide. Ouais, écoute rapide. Tu as fait ça une semaine écoute. Dans le week-end prochain. Parce que on m'a dit que tu vas bien bangoter. Moi, tu vas bien bangoter. Là, il va n'inter. C'est pas bien bangoter. Parce que ça n'a pas na kati caméra. Il va bangoter. Parce que pour les étapes au monde ngo, ba location ça 2014-2015 pour battre belé ba message 2015. Tu vas mettre 2015 2014, 2015 2016. Tu vas mettre 2015 2016. C'est pas le 2015 mais siko ngai tema 2014 kaka. Siko ngai tema na siko TGV Eurostar. Vous avez pas na créer ka? Vrai combo non na tolonga TGV Eurostar, vrai combo non. Ah ngana José José Massamba. Mais tu yokoka ngmano na kombo José Massamba telo la grâce mbizi soko omona mukanda na ba komi grâce mbizi ba komi mbizi grâce kombo na ngeza mukanda yo pe kombo no José wana mukanda ko tika na kombo wana te kombo na ba baptisant déjà ba prêtre. Ils ont pas prêtre d'ailleurs ma pesa da kombo na fitika na ponga na boy ma mimite mabele yo kelanga des prêtres des sapeurs au monique yayo abeta forme na paria na lonte na mboka minute ngaza na paria na mboka na na Paris 3 kaka donc toujours la grand prêtre azali on JC Meya grand prêtre na kata Londres na lobby na Paris na mboka awo ça na Paris ndima na ni côté babi côté tie makolo ndima JC Meya ebite grand prêtre donc masola 2003 na mulangi yo ebi JC Meya grand prêtre wana na Maleme wana na Paris natanga vesi prêtre Simon Bongo na Paris ozotanga prêtre Simon Bongo c'est là kokina bongo te na lobby tangila na edo kasi tangila nga 3 batabilamba na Paris. Na Paris. Merci. 3 na Paris. Na Paris. Ouais.
Zana kanzana bakoma kimanga. Kana on rappelle non aider 3. Aider bakoma kimanga. Ba saper ya Paris, ba saper. Baya saper, ba saper. Oh ngala ibaina bango. Michel Kabia nalobi. Ba saper batabilamba o basala be mission na grâce mbizi la sexy. Oyo talaka. Oyo yebi po yeba ngai interna sala be mission otala ngai. Yango no uti Londres oye. Seke oyebi nga na sala na ba saper. Tangala 3 saper. Tokati caméra ko banga te ba oyeba te. En tout cas nazo ngala se souvenir ata na mutu moko ngana yebi na ko tanga me ba kombango ezoya te. Opesinga pema. Ezoya te en tout cas po la minute ne la bo. Zelana edo zelat. Pesinga pema. Na aider na komele zela na mela zela na aider na sunga yo Michel posa songi na komela moto akita motema ozo filmer n'importe quoi zela ekiti OK. Oh, bonjour Patrick Meka. Bon, na cause avec mon déjà dans na DVD. Tant sur na émission mais en tout cas n'a bien été. Vous comprenez? Michel, parti au salon on a crèche. OK, non aider. Na zo bato na zala na bango. Oh là là. Est-ce que Siliki? Oh là, Mikolo et comme kaka oh là, Siliki. Non, longola soute comme kaka Siliki. Tout que to zonga dans. Siliki. Siliki. C'est bon. Bango ba yebinga, surtout na question. To ba Congolais te yo le kana micro grâce mbisi bango pe ba le kana na Congolais. Ngali ngona na kutuna bango liboso si ba yebinga ngape ba yebi bango. OK, tano yamba bango, Mikolo no yamba fata kimbala na otuna yi. Ya on excusez-moi, aidenga kaka. Olobi oyebi Patrick Mekate OK. Oyebi Fata Kimbala. Bon, en tout cas, le bateau on a ébi. On a ébi en tout cas, n'a pas confessé. Ben on était, la minute donc TGV déjà ça y est. T'as raté. Donc on a eu que l'on la bango no se tout na marché. On l'ongoli bango no se tout. T'as raté naza. Ah, olobi? On peut pas sika TGV wana ye do masolo de ko lobela raté. On peut pas sika do bango basili. On peut pas sika. La mape bato asila. Mon premier épisode. Somba la moni 13 ans ando asombi. Premier épisode. Na bisa bino que TGV. Vous comprenez? Le deuxième épisode. Ko ta pa ndeko na yo. Oh, deuxième, au moni mutu bandimba keto ngozo mona masolo mutu. Yo so fanatique na ya za ndeko na yo propre ya makila. Dans masolo tu ya bezo bang sanga déjà. Masolo ya beti déjà bang sanga déjà. Mais bango e bang se bango te conscience e bang se bango te. Babi tango mutu zo mona déjà de loro banga déjà. Pozo mona déjà que mutu ngo déjà ba fils déjà musiko banga ti. Pa TGV so on peut pas sika ya déjà azu fula déjà. Azu boaka. Aïe. Yo oza na Paris yo olingo ignorer Apa na ko bana ibina mutu te. Ni kensi bayaka. Tu nga ibi mutu te. Fata Kimbala. Mutu te ta Olivier Bigaka. Patrick Meka. Te nga ibi mutu te. Mais yo kokota masolo wana te bango baza bambia kala makambila tika. Tokati kamera. Mbia kala bongo siko banani. Beta ka bateni. Bongo banani baba nyaka ko solo bani banyaka. Bon, OK, bango basa tala ba kaida kombo. Babi nyarka ngapisa kanyarka ti. Te nyarka kufa no te. Est-ce que bi kombe de na monde nsobi kombe beta masolo? Na monde nsobi kombe tsuba masolo. Baganga apete mbatsuba masolo. Kuta makambo te. Sopran. Te babi ton liboka ba tout est. Yo tango bandaki na chapeau, bango banda mbala moko na blouson to veste. Yo bandaki na chapeau. Kotika bango. Bilo musu bazaka nango za bakoni. Oh, Michel Kabeyoki. Alobi bilamba balata kesaka ngwazi ngate odalobi yango. Babi mutu abiso sala kati. Tabimana tongo bezo sala kayo to beta kai. Bango basala kate. Sopran. Te sela ko banga to mbali. Ko banga to mbali bango pe ba mbali. So yena makofi. Bayena makofi yo po yena makofi. Da bango basala kate. Na bango to kota ngo to bango te. Ngawu na bango to ngo tunanga bakombozo mate na bango te. Donc basala kate bango. Bango te nga. Basala kate. Ngo Olivier na sala. Bango basala kate. Bango na bango te. Bango gas mbisa sala. Oh no sala. De bango basala kate. Bango so bandimi nga sala nga na ndima bango ebite. Bango sala. Bango ba ndimonde ni ba koyeba yo te. Babi tant ba mona na biliba yebanga déjà. Tant ba mona na biliba yebanga déjà. Ba koyeba ba mutu tseke po yeba mutu fo asala 10 à 20 ans tant ba mona na biliba yebanga déjà. D'abord yeba on ba faire ça so. Grâce télémi. Et d'ailleurs qui ne télémi. Vous prenez. Merci beaucoup TGV.
obike na minso na kobongwa na ngai obongwa la ni TGV omoni yo tabomona yo pungu grâce toli soko na modèle bato tu sais pas modèle bato matongi makambe belé yo modèle no na Paris tolongoli ndeko no na Paris au na modèle na yo modi ke saka beti fampe ya yo pardon mystique ola soko premier épisode soko bato beta baza te na Paris to biso to fanda na Paris kasi ba mindele beta na biso ke ponga mona balika na mona mindele ba mindele wante biso to ba congolais pardon ola osiliki bikanga osilikeza angala singatala na ba fasa ego sika bena ta ba fasa mo donc donc jamais on a rosilika donc na maman sentiment bete balobaka bato balobela bilamba soit disant baza ba noirer bali basala raté ba dépendant basi en plus na Londres on le soit disant bino bolinki Mario soit disant bosala na bino te eza na Paris système kaka ata na Londres ka bato bilambo balobela bilamba soit disant bon ngal temanga bon ngapela batum susuna ebite ngaba batu na kiparate moninga awa na yekobela makamnanga ominga tema la futa bakata nga tax bakata nga pension ya l'état biso pa peto futa ka ba impôt kasi biso toyebaniti makambo ezaka bongo mais siko niti nga na yebika sala kala ngata na zimbongo fona futa ndaku fona futa babila ba pa futa ka bandako ah bon la ligne côté polémique makasi te vous comprenez te mo ba mère ba na ba père na ba parler te ba père ba na ba mère na ba parler ta ba yoka ke o TGV akomo finga ba jona biso o ta supu ba jibala ka biso o te nga donc finga bango ba Mario balala pa basi ngala fingi mutu te zo ko chanti te pourquoi zo ko finga bande ko na biso à Paris fingi mutu te mais ta musu pe eko tabe mbala fana pa mwasi même mbala banga ba charge tout. Vous comprenez? Avant la banga bango o banga bango grâce au foot à parler à passer na mi kilipena au foot à parler à passer grâce à l'isegita on se prend la bise de la mugatongo boulega de la mugatongo pour foot à parler yo qui n'a pas le monnaie parler foot à parler bi foot à parler à passer grâce ben po mangambe belé bi on se prend ne ba on peut foot à bandako bana ba momi bana la livre ana fungola livre ndeso katik na ebite yango ola fungola troisième tour na fungola fungola ndambo kaka seko obanga bango oyibiki ba ko beto na libulu manzenge te grâce yebi na mobali kasi fungola likanda na oza soit sportif na oza be soit normal yebi te zo prendre mais anyone understand I'm not care. You speak English? I don't care for anyone. You speak English? No, yeah. I can speak to you, you know. Anglais wana te ya yende. You speak English? Yeah. I'm speaking English, yeah. Alkadai agence ya moko o elongoli bana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout musicien otamona kimbambala te ke ba milinga ikosopa yo solo na Adams business avec Adamo Kumbo. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï, mais sans pour autant voyager. Nous organisons le groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bisson à Bango, c'est que au sommet de Dubaï, nous avons la possibilité de faire des choses la quartier, la Moutouka, le Koya, au foot à le même prix, le foot à Kamon, à Moutouka, autant de lignes au Kanye, à Moutouka, il y a moins au foot à Bisson. Sans complexe, au ligne Jeep, au ligne mon bébé, au ligne à ta train. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours, vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Indi
vedi toza la kati ya bureau ya Congo Elengi masolo eza ndeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière Grâce Mbizi Congo Elengi qui est derrière Congo Elengi qui est derrière Grâce Mbizi c'est ce mot masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajab vedi Congo Elengi mobima na Paris toza sala promotion balobi moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na oui c'est nos congolais des congolais na yebisi no Kenya pe la mokina masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe donc toza na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango o Grâce Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous en avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié 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 hélicoptère Ezalié avion Ezali Babem VP Ezali range Ezali on doit okuta wala na moi mi caps Oh site nini Oyo site nini ko Congo Elengi ko fiba bonbon Grâce Mbizi la sexy bato balobaki mingi pona Grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona Grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Viena César Pratique mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badugu ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mbizi nos sim sponsor à Makasi unité d'élite Bomonye la sexy Yemoko Serge Kabangu Adake chérie Yari Jula de Luxembourg et Congo Elengi Balisa mwana mokatimbile Bongole mabosaka Balisa mwana mokatimbile Johnny Pelé Pastoral